Donc Mami, retour. Loba maman. Donc na salité lobby. Mais c'est comme na salité comme toi 25 minutes nanda kuna oli kawana. Ami na OK toi na parler toi pena LB. Na bi OK. Na leki kuna lobby na parler. Na vai na bango. Tous avez kutu 4. Donc bango avez 3 garçons na momo moi si. Na bani ko attaquer bango. Mais bien mamni bossa. Hein, on a faux esprit LB. LB kuta oloba. Te mama, so pour moi mbala na ndenga kondi. Bozo lobawa. O azes ko so pour moi ndenga kondi. Bondi matin. Première preuve na opé Sabino hein. Un instant. Mais avina lobi mobile mutakimi était. D'accord. Na éviter so bo mona ngobie, so bo kotanga ta na munene. Ozela mama. Omoni message o ezana ernin na 1h11. LB a commis Tony na 1h11. Aibisi abimas LB na Canada ibi. Faut compte boya ko so ba capture, ba faut compte boya. Allez ba capture d'écran. Ingasa na suka chef d'état-major. LB ayebi mutu te na Canada. Mutu o LB ayebi na Canada eza Tony po aza petit na ye ba banda Tunisie. Petit wana Tony kutu mutu azaki ndeti parrain na bango kwa ya libala témoin ya libala na bango na Tunisie. Donc ye mutu pena pire LB tout ça là ya yaki liboso LB yo ya na simande ayaki. Donc LB na Canada ayebi mutu te. Ayebi ka Tony. Na 1h, donc maman, LB banda ya Canada, kofinga. Moi c'est impoli. Okay. Moi c'est abanga mobalité. Okay. Moi si akoma mobali. Mobali a lobelo kote elunguna. Oyi ya Canada. Oyi ya mkandati. Olingi lo banga nini. Maman, yo ofinga mobali toute la journée na poko senge nzoto peso nzoto ngo etele mandeni ni ça se passe dans la tête. Merci. Tapoter live, maman wazaki na sazaki na raison. Toke maman, on y va. Ça se passe dans la tête. Yo finga mobile, basi belé na poto ba bimisi mibali ba pour ça parce que biso minoko na biso basi za mabe hein. Soki to bandi ko sokola mibali baza suna tina te na poto. Donc yo zo finga mobile banda tongo tipo quoi. Après na buto yo senge nzoto zo ba mobile ngo pe eloko telemi aye pa asali makambo yo zo linga. Bon, LB a expliqué à lobby. Au moni capture, première capture notre PCO au Tinda Kuna. Au moni na 1h11. Yem ta oloba ke nga la sala complot na muninga nga. Abi photo ya ngwana na 1h11 na 12 minutes na tindeli muninga nga Tony. Na bi bo mo na ndenga komi na zo faze awa lelo concierge a pesinga studio oyo lelo. Donc merci na de maman. Tomoni na matela na se. Oui. Ndeko mwasa lobaki makambo solo o mataki awa. Loba mama. Bon, merci à déclarer. Ndenge baswana kaka ndenge ezalaka. Mervi na craqué abengani mobali na 1h11. Mobali ayebi mutu te na Canada. Mobali ayebi mutu te na Canada. Mobali azana camarade te, les seuls camarades ayebi Tony à Québec. Donc c'est 2 heures na Montréal place Yaza. Wosi. Yo bengani mobali na 1h11 pas que wapi. Mobali abondeli aboyi na ba sac poubelle so bo tete mena la sembino pe ba photo ya sac poubelle ben wana to maman avec makambo polele tela biso sac maman toza pressé te toza na matière ngana opesa bio na za pour so c'est un retour so posa po elle ba le bien au matate pour Karine mon compte pas bien qui juju bio pas bien qui mais à le bien au maté pas mon touté les seuls moto yo oyo ako pesa d'explication na ba preuve eza ya anima kwa kala ba kuta na vendredi au ya Québec. Donc a komeli muninga na ye ba bengani ngai po muninga ne likola komeli position po atanga osona na Mervin muninga komeli position masa momi a bengani ngai atindeliye capture atindeliye capture makambo to loba concierge place immeuble na bango za aza témoin ko to moni matela ya mukie wana ba tia lala ndeko mwasi alobaki ala bataka bi alala ki na concierge azana be preuve yango tshela biso pe ya sac poubelle
concierge azawana aye concierge na immeuble ya bango pe ba caméra ezali donc toza na ba merveille sera même biso na justice en tout cas torosala ngo kitoko parce que yem ta maltraité mobile bon toza biso bino bokasi mukano ba botola ngo ka bona Canada jamais ba botola moto résident permanent na Canada pour y pas maltraité mobile. Ba bonjour, ba bonsoir, bana mama, ça dépend nos bozo mi bozo bambo tena kombo na Yesu Senuela TV. Mervina yaki na kolela awa. Balobi ke vérité ata e umeli suka suka e yaka nango na escalier ekomi me lukuta na ye yaki nango na ascenseur na kolela na ye ya lukuta la con en tout cas boyoka ba vérité awa nde tozi yango epa ya mama paradis hein Chantal bola na wana bokebi nyonso bana bongo lukuta ya mervi dans tellement azana lukuta neti maya komela bola na wana bokebi nyonso en tout cas na tiki bino ba bisous so like bo partager bo aimer bo mona ndenge lukuta na ye ezalaka nde na tango akei alali wana n'est pas concierge pe ba caméra ezali na immeuble nde akomi na Québec. Mervine a eu quoi annoncer que nga libale kufi elba kei tout ça là n'y a que ça ba annonce na tout ça là et après mama eto poser une question pour ani Tony abenga kemba moko akende kuna kwa iko benga na Mervine tanka ko bongisa bango libala mama tozo kende Tony akenda moni muto balobi ke amo ko pese ka mama te ke yaka boy anga benga na Mervine aluka moya ko bongisa na libala mama oyokaki na live te kende Mervine alobi na meka ko solola na camarade na ye mama Tony solola na Mervine presque chaque jour ba so na chaque jour Tony abenga chaque jour. Faut bon continuer. Tony mobali aye Mervine ayo sala ba nini bo mona ke Mervine après alongola ki ba vidéo a supprimer kan wana ayo senga LB pardon lobi il faut na kene musala bana ba otika la bango moko ya ko tikala na bana LB malgré makamunyoso na ba Tony ba lobi pe zonga kaka ndema momé on le la boy na bana na zemi zonga aibisi Mervine mama Mervine alobi ke a utilisé aliembo na ye ya billet o ya salela ki atinela ki kwa sur convoiturage mama mobile a sika yo tini mobile azwa carte de crédit à $2000 oji carte de crédit non ceci po na koma mobile a osala te na minute oji carte de crédit oji carte de crédit à $2000 nde mobile ya ki bongo azwe seke mamo carte de crédit il y a $2000 il y a $2000 pour assisi yango siko tanga bengani akange ba carte na minute mobile aza sans carte sans rien atiki mobile na nyongwa $2000 oyebi muninga osala te non sona po bebisela muninga crédit pour elle ba osala te mais ana nyongwa ya 2000 il faut zongisa ya carte de crédit azongo ouais na minute nde elle ba ebisi zwela ngai convoiturage na zonga na otalabana mais à condition benga mama na nga senga mama na nga pardon mama moi si oyo ça fait 7 ans osola na famille mobalité 7 ans mama mobali ni tata mobali ni baneko mobali atambote bon ba ndenga ba na famille passé atambote ya mabo kilo boza bien papa na nga pesa noka mbote 7 ans tu l'as jamais fait mais au benga mama bokilo pour na ba problème na bino il faut ça la quand même et donc boso ton benga mama bokilo lobani mama limbisa pendant tout ce temps na benga binoté au kosi atabana nazanga moko payer stress au kosi ata mama limbisa penza apo continue problème ya mama ko benga mama na sa dessus pour na mwana bino na bengisi na poto ako kakutu pe makama wa mbetu te na bengisi na poto azui mukanda mwana bino okima ngai bosola na mwana do osona mabo klelo ninga noti mais mobala tinji okeno osenga pardon po ya zonga ni mama LB tanwa beng LB po Mervine ba audio oyo atinde libino ya mama LB eza ba audio ya suka bon déclarer live vous tapoter live bien déclarer eza ba audio ya live bien déclarer s'il vous plaît eza ba audio ya suka
oyo mama atindaki ntango asiliki alobi na elbe kozonga toza mobali kozonga te wana ntango Mervyn afini mama toza mpe na baaudio ya dès le début ya conversation ya Mervyn na mama ndenge abengai mama nde baosolola donc audio oyo toyokaki eza nango ya suka eza ya suka ntango mama asiliki to elbe atindaki Mervyn asenga pardon ya esa makambo mosusu donc ende mama asiliki ayebisi elbe kozonga te eza audio ya suka mais audio ya liboso ezali baaudio ya liboso ezali atie te tolongwe wana nde mama na elbe alobi azonga susu te mwasi impoli oli abenga bango aseskiza ta pendant 7 ans abenga bango te oui boza na baproblème quelle façon tu vas parler à ta belle-mère et maman elbe alobi aza catégoriquement elbe akozonga susu te elbe atikali wana elbe ayebisinga mama mwasi wana oyo bozokela mawa nayebi te so abande otya bavix ntango olela abi Mervyn aza manipulateur omoni nga aza na soki Mervyn abandi kofinga nga bofungola monoko ndo ngai comme Mervyn abengisi nga na poto naa na makambo oloba na Mervyn te mpo abengisi nga na poto abi ya pas de problème na ozela justice comme ya lobi toke na justice mpo ye mta maltraité nga na ndako ngai nasali elongo te na beti te na preuve na osuka na nga awa makambo su na opeso na privé preuve ane hier vous allez constater Mervyn a supprimé ba vidéo nyonso oyo afingaki oyo aza na temps ke kotala Mervyn ba vidéo nyonso afingaki eza su te na oti de mino capture d'écran mpo nga nazonga edi aye na ndako lobi na pokwa Mervyn abengaki su mobile mpo asenga pardon mpo mobile azonga mwana aza maladi bino bato bozoloba ke Mervyn aza femme forte ya solo wana zela natiela bino susu ya so botapote live baodéclare live eza signalé s'il vous plaît makambo na oloba aya ocontredire nga so abenga mobile leki na nga mamba so mozoloba boye ti kosala biso boyeko oh papa LB se repose bien aya nene boye zela natiela bino Mervyn a traumatisé mwana mobali ya bato Seigneur Jésus nzambe atikaka bana nene na libulu te pepe congolais bofungola matoi boyoka makambo minene bomona nga soki moto ya liboso bino bakotuna bino makambo na leta pepe congolais bino botapote leve eza déclaré botikala biso makambo awa aya ocontredire ngai soki loba abenga LBT mpo asenga su pardon koloba boye eza maye Seigneur Jésus olinga bato bokotaka te batindeli ngai compte na ye bayebisi nga va regarder alongoli bavideo nyonso e auti oyo naosola na Tony ayebisi nga auti la fille auti su kobenga mpo alobake bana mwana azobela botala ye bafo konti bozwa bacapture mwana azobela boya tingasa nini ata azonga mwana pe mobali pa alobi non c'est non akozonga te modele afingeli ye mama non ya suka na oloba kaka elbe alobi comme Mervyn alobi ke ye eloko esalaka te so bwana moto bokotindele ameka ayebisa bino soki aza eloko esalaka te to esalaka epuis mwana mobali oyo bozolobaki aza deux fois s'il vous plaît Tony aza deux fois te botika mwana mobali bato il n'a rien à voir na makambo ya Mervyn mpo ye muta bando okabola koswana chaque jour na telefone mpo mokolo yango mpe abengi Mervyn abondeli Mervyn aboyi abi akozonga te na butu wana donc mama ndeti yo oza kaka na moninga nde bino bwana kuna na France oza kaka na mutu moko oyo yebi ndeti mwana aveni na bino bien mwana mo bofanda na ye kote moko aka mutu moko oyo yebi na poto so likambo komeli yo obenga nani obenga ka ye posa na mutu te nde abengaki Tony moninga aya na seku mpo ababengani ya na place okende te donc Tony asali juste aide aide moninga mais yene mutapandi libala te elbe aza mokolo ayembaka monini osala
donc ba décision mususu pas zozwa ezara ye mutayebi c'était juste ça ma paradis to na otindelo ba vidéo ba audio mususu na privé soki rocha après live ou bien ponga na okenanga musala otia oui tindela ngai baba na mama de ba komeli okona kingasani akomeli o waso akomeli o mami nena question pour mako mama banda papa na biso ye abengana nda ko combien de fois non oza première fois bengana ye ba soana à chaque jour voilà mais première fois abengana pour me na kraka ki penda mukolo ana abwaki mobali libanda lobi trop c'est trop abwaki libanda mais ndenga lobaki peke mobala yakaba 1 heure 2 heures lokuta mobala tikala ko ya jamais 2 heures 3 heures nanda mobala azana mutu tena mo eya Tony mutayaka soki Tony aye nde Tony mutu akendaka wa masa toke aroya kozoe pe na ndako akoti pe Mervin boni toke komela na ba masa ke oda se ba masa mususu ba ke ba melina ba 22h elle bazalaka 22h ba masa boke tika nganga sona ke gelenga numéro ma chérie maman ma chérie na lingna personne numéro na otindela na WhatsApp d'accord bota numéro ngana na zo numéro ma Chantal et puis elle a numéro d'accord 22h mobala otika baninga boke otika nga il faut akende ko sa mo ane kale en valala jamais elle ba ko kisa ta 23h libanda donc Mervin a la biso ba vidéo o elle be po vidéo atiaki po vidéo sur aux vidéo ezarana date na heure il faut aller la biso heure na date elle ba yaki 3h 2h nanda atika la ko ya jamais 23h 22h bakenda ko tikepe nandaku mutuka ya lobi akosi ke elle mta jouer ça ki mutuka lokuta biso ne soto di Mervin avant mobile ya ndo na somel mobile ko mena numéro na nga wana s'il vous plaît nazo jo maman na somel mobile vela na somel Range Rover mobile aye ba kite mobile ye alobike il faut ba que zo mutuka mobile bakeye mobile babito zo ta mutuka ya 20 000 15 000 ngai na bando salate na ngate to zo mutuka oyo eza ya mbongo ebele po ozala yo moko ya kufuta ba charge ndako eza bana baza tout ça la to zo mutuka moi ça lobi te ngana TikTok na lobaki déjà soko ye il faut na somba Range Rover comme na sombi vela te ngakaka oyo ya 40 000 mobile aboya lobi te mobile sani mutaoso na crédit na ye alobi ok joie ndazi mutuka un peu si mutuka na concession qui 60 000 mutuka tikale oza 60 mutuka eza 45 000 lokuta nyonso wana donc LB alobi olobaka epa ya ni makwakala po ya nya alobi oya vendredi aoye okitele pa na nganga na okotika epa ba LB donc alobi olobaka epa ya ni pour une fois et puis oloba souté. Ok. Merci ma paradis. N'a un numéro non. 06 05 06 05 83 61 0D. Voilà. Comme ça, tu n'es pas les restes, hein? D'accord, ma paradis. Merci beaucoup. Merci, courage. D'accord, maman. Ok. Bon, na mizongi sa ngaka singa moko mukiete. Ah.